Salut la famille. Tosola na noe bandeko. Boza na bisida oyoka. Boyoki. Et puis au salut moi analyse et au pesi avis na yo. Analyse tosola na moi likambo. C'est vrai na culture na biso babantu to pe africain. Et ils allaient neti moi bien té mais ils en ont les sous-motés. Il y en a les sous-motés. Ou ils ont ma baisé le ronzamba pekisi parce que Bible le dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc ceux qui ont ma pekisi les gars ils ont bien. Soit pas le bien le ronza il faut au sala tout ils ont bien. Problème ils ont nini. Il y a quelques semaines passées, frère Nabiso faut le fali de Jésus ne va bien arrêter. Héritier, comment les a Olivier, voilà. Olivier Miswanga. Babinga nani El Mara. C'est El Marabout. Bienvenue. Bienvenue tika makelele ko. Frère Fali, Kati Lankolo. Il y a quelques semaines passées, à matin il y a un live moko. Et à l'Eli que Masanaye aligni Mwasinaye. Topé ex naye. Frère Mabiso Azalaki marié na sœur comment elle s'appelle Enis Koutino. Moi na papa Nabiso Koutino, na maman Nabiso maman Koutino comme les anani maman Emi voilà. Na maman na maman Emi Koutino Enis Koutino. Bakabwana je crois 2 ans déjà en oyo. Et il y a des réseaux sociaux et que zongi bref to kota les solo anate parce que le cas déjà 2 ans bakabwana. Frère yo le na live na ndinga systématique. Regret na ezake masalae amoli ya borna e. O ezalaki borna e. Sikoyo ba kongole pende ba mesana songi na ba koloba ba o ba mabambi mabanga ba o ba lobi ba sikoyo. Et là, on a ko faire raisonner baïke et à mon humble avis, à mon humble avis. To balanaka pour na bola mumoko songolo, OK? To balani to pour to lukaboner moko mobala zalere, moi ça zalere, to ça la famille, to botabana, mambo zala bien en fait en général. Alors, ce que simbité toka bwanaka bako simba te musu ezalaka mwasi nde mutu amabe musu mobali mutu amabe musu ezaka ke non baza compatible te mwasi na mobali sikoyo mwasi oyo ya mabe ayer aozala mwasi ya malamu mpona mutu mususu lipamboli mpona mutu mususu de même mobali azalaki mabe to bamonaki mabe to oyo adivorce aozala bolamu bonheur esengo pona mutu mususu bazaki ba camarade mabe soki pendant libala na ye son ami abandaki ko sala mwasi ya moninga la cour abandaki ko linga mwasi ya moninga to ayako cha trouble na foyer to permettez-moi bande na wana koloba mabe soki pendant ina na libala nanga temane mbala ya ole kolinga ngai mais o ezake esimbite to kabwane et que to kutani na circonstance mona camarade mobali to développer to lingane qui s'étend sur nos ali pamboli pona ya ozali pamboli pona nga soki ndeko mwasi bazali compatible te na ndeko mobali cela ne veut pas dire que non na camarade na épée tant so abonner pour na camarade. Moi, je trouve pas les mal ou encore les péchés, les sous-mots dans ça, na évité, c'est vrai. Na ba lulenge na biso, eza eloro penza to consomera penza te. Bien que ezala nango pe le karanango e bota ki bonemi. Ah ta abala wazara mwasi na ngai. Ah abala linga mwasi camarade nai. Bon mabe soki ene mutero be bomali balana. Mais ce temps qui était muta bomeli bala mabe ezaneti wapi
na ebite bino bomoni yango ndenge nini parce que frère aleli alobi ke non mutu mosusu me Jimmy te natanga ikombo te voilà pasteur Jimmy Ngalasi camarade ya frère héritier na obengi héritier po nini Olivier Olivier comment les ala nani Olivier nani frère Fali voilà bat ba na obengi bongo frère Olivier Kalabasi miswanga masana bon mwana lelo a apprendre que a commis na mwasi na yakala alinga balai certainement bat barolo bageno kasi diminga la songo ika to yokaki quand ne boyoki bonga pe no bon moi je m'étais dit certainement tam so asala confusion Enis Kutino et na Enis Manyanga po ebimai ageno te akomi bala Enis Manyanga bat balobi te Enis Manyanga ça part Enis Kutino ça pas bon na personnellement na ebité na confirmer te ou affirmer te na ebité mais bon soki nde waza kata ki cherche yeka mutoro yeba e bango nyoso baza ba deal tina basi na mobali baza mikolo ye mutoro pona mwasi wapi ya lingi to pa lingo bala. Revenons à notre poisson ndeko héritier aleli Olivier pardon kombo héritier na monoko na ngai ndeko Olivier aleli alobi ke azana pasi na motema je crois bato bele balandaki na salle erreur na tshela binongo ezala bien téléphone muso eki wapi na tshela binongo morceau wana bon aloba yon na mo systématique en évitant kotanga kombo en évitant les problèmes parce que ex a comme la vie na ye pour y commenter que neti mais sinon bato ba comprenaki et bato ba salele ngo be mission nyo boyeba congolais ba interpréter na bandingi na bango ba oyo ya kofinga pe ba fingi kande bomu na manika lati likambo Jaco na Esther ngana okamwa nazo yeba te yango tonton Jaco ala kama nikeli bala na comprendre te nazo comprendre ko manika zo sala ba émission s'il vous plaît asaboli mama Esther de likambo ko finga ndengwa na tonton Jaco d'amour a fingi so pe manika no reva tonton Jaco la femme aux lèvres sensuelles souvent no bebrevera Jaco d'amour to ebité pour niveau zo finga mama Esther auto boma libala nile tonton Jaco na mbal nae na mwasi nae ya liboso to po bazali na va mama Esther et simba ite bakabwani manika lobio ma mwasi ya tonton Jaco azaki camarade de mama Esther camarade bon je sais pas camarade baebana qui voilà abano ke notinda tika tonton Jaco na batournage siko esali nini so ibayoka nete libale kufi quand quelqu'un laisse quelqu'un prend yango mamna utoloba na lisola liboso tolinga na rapona koluka bolamu moko songolo Esther azui Jaco permettez-moi tobozo tonton Jaco na ba mikol ba mbuleleki bato bele ba sala ya ba analyse ngo il est en surpoids mabundi libumu c'est vrai libumu silité mais pour sentir que no vie azui taille yango ndi mtezo boma ba tenti revandi on dirait na 4 saisons mais na kisasa kaka wana nyoso Esther sikopona nini te bo pesa bango chance so ikune simba kite mais étant Esther a su vous sentir que non a pète Olivier poso baramusu sa mama bom ko bom baraté donc Olivier il y a avant na ya lelo bomunyo dirait différence écart à 5 ans donnet ya lelo de mwana moke nzokande ya avant de mokolo sikoyo neti bongo bo pesa bango te chance pourquoi avant via za ina image ya neti nzete ya okauka miso nzete ya okauka nzo za ina ngara esalelo maboko kande baki na ngote ndenge frère nani alobaki siko Esther azongisi na elenge revivre na plaisir na nyonso via omileke aolangwa te ndenge nini siko neti boy ça tombe bien même exemple soki lelo master alingani na ex na yo eke apese sengo akopese bana surtout yo na yepe bobotaki te bozali compatible te tamusu ya kobotisa ye à part yango na bamaka mosusu en général mais pour nini te na yebi te eza ngai na kozela bafi na bino na commentaire so bino bomoni yango ndenge nini eza mabe boloba
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu métamorphosé aussi mimo sambwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui.
asalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko